Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Et c'est un mingi ya koyeba ki bozali ebele bozali kolanda émission na bino Congo ya lelo ezaka bongo présenté par moi-même Tadé de Liège. Et merci ninga bopona le meilleur site du moment on a benga www.info16.com. On a benga le Donald Trump ya ba site nyonso. Bandeko balandi ndeka bozali komona out na tozali na commune ya Kalamu, plus précisément na terrain Kankara et sika obsèque ya maman Monique Ibendele azali maman ya artiste DJ Lacoste et sika matanga na ezali donc toye biso Info 16 toye nde kolela ensemble na artiste DJ Lacoste nera balobaka tolela na bato baza kolela to seka na bato baza koseka biso pe toye ko partager mawa na artiste DJ Lacoste bandeko balandi durant cette émission to ko interroger public to ko interroger même famille à DJ Lacoste pourquoi pas aussi ba fan ya DJ Lacoste naloba toujours ba information à boyer ba information qui toko boyer les aura toujours na www.info16.com et on a yango déjà qui n'a ko s'abonner soda ko s'abonner na kati ya chaîne YouTube na biso qui n'a déjà ko s'abonner et ko ça vraiment malamu mingi sans plus tarder na tiki bino bola nanu obsèque ndenge za ko salema et puis je vais retourner là pour nos commentaires ndenge ezalaka toujours merci. Nebozomona ana za porte-parole il y a Lacoste Mbote. Ouais, Mbote na onde kolongai. OK. Président na yo Lacoste tu coopères dans maman na ye, ton obsèque na awalelo. Eza pas si coopère dans motoro maman. Conseil ni européen ça dit Lacoste a bongisi maman na ye. Non, en fait premièrement ça très d'accord. Na omona bolingo bo prouver vis-à-vis ya biso ba collaborateur to evakapé aussi ya groupe ya Didier Lacoste vraiment. Donc en fait, quant à moi, définition c'est une période qui va de la conception, croissance et à mort. Maman, c'est vraiment notre maman. Alors ça, c'est ça qui missionne dans ma belle, on zambatinda qui à Botiba, na Robotu, le grand artiste beaucoup, celui qu'on appelle international Didier Lacoste. Parce que Didier Lacoste artiste c'est un soir zoyemba, ba l'idée musuba imita ba voix na ba. Mais Didier Lacoste azana voix mo kakaya yemoko. Donc on a eu président Nangai, Azana Kimia, Nzambe Moutapé Saka, Nzambe Moutazouaki, le colo ya Zouaki. Dans mon cas, Nzambe Kokisami. Donc c'est un peu ça. Quand on a une nouvelle disparition, il y a maman, il y a président Nayo. Réaction de Zakinini? En fait, d'ailleurs, c'est l'un parce que c'était un dimanche, comme d'habitude, parce que le président Nanga Souda, Tom Moussa, les salamara dimanche, je me suis un téléphone, il y a qu'un anda. Tu es dans le budget à Pessicar, dans la émission de ici. Et il m'appela le lundi matin, qui est maman Koufagi Naboutou. Donc je vous dis, de la façon où maman a vécu biso. Donc à ce moment, quand on a l'esprit de division, il y a un biso normal. À séparacate, donc c'est une matière familiale, comme on dit à la tête, matière famille, une maman de la famille. Donc je manque même des mots parce que c'est dégoûtant. D'une grande dame comme maman, c'est comme ça, son hôtel là, non, c'est souffrant au cœur. Maman Koufaki Nanini, est-ce que Bella qui ont encore des gars morts subite comme ça? Non, en fait, maman Bella qui pendant que nous sommes comme la maman Bangé, ma malade qui est belée, maman Bella qui est hospitalisée dans l'hôpital à cinquantenaire, place surtout encore na ya Belle, bon, regarde nous sommes comme mon cours, ma malade qui est belée, rhumatisme, tension, bon. Tellement Zambeka soit candidat à Gozoé, maman qui est à Kewana, à Rouvana Benana, Kimia, puis maintenant Jésus Christ, moi, dans Nzambe. Ok, merci vraiment Nenge, on dit que ça nous vraiment interview, tout s'appelle Makassi. Dans le bail de Rotambola, où Azali porte-parole, il y a groupe, il y a Didier Lacoste, moi le Bassou Kaneng ça toujours. Non, en fait, quant à moi, parce que dans la vie, il faut être reconnaissant, je m'en vais étroitement à remercier les leaders Ouyo, nos collègues Ouyo.
assister biso na présence na bango parce que na morgue je tiens du coup à remercier grand Moupa au Kofi Olomide, à remercier président Ferregola, président Kabose, à remercier président Choulay, à remercier président Babindombe, à remercier président Mandachante, à remercier Susu Lobeso Pota et pas comme leader président Lobeso, à remercier président Montana. Donc balaxi penda bolingo, raison pour laquelle dans le temps de rien na bateau bazara kolandanga na rebisa bango que j'invite tous les mélomanes qui écoutent la musique congolaise avec les artistes et musiciens qui font la musique congolaise à la maturité musicale. Tant que la maturité musicale, tout le monde penda bolingo, baye vis-à-vis du président Dolph Dominguez, Patika qui bissoté tout ça, qui n'est vraiment, je suis fier de vous. Actuellement aussi un groupe a dit la coste tout ça off. Activité mondiale ça la matite entre qui ne lobby, tout ju maman na biso to qui est entre ciel et terre ne comprendre de tout après quelques jours après de tout la activité. Mais pour tout contact, je m'avais droit de m'appeler à remercier baïbaole na biso longo na musika. Namoni les beaux séries qui ont la moté maleti ça vaut à Paris. Namoni ya Willy Moucheni, Papi Messi Mandela Mokonda, Junior Kwata Major, Eric Ise Bostodo, Marie Vango Modon. On est vraiment ensemble avec vous. Pour tout contact, c'est le plus 243 85 27 82 491 Bozunga mon KBG Likimi poto Solana au Kati. Ok. Merci Matotiki parce que tu as dit que vous avez marqué c'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Ok, pas de problème. C'est pas facile. Ok, merci. Je vous aime. Ok. Toujours, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ok, aux artistes. Artistes émissaires, Robin Mondibou. Ok, chiffre 9. Ok, tu es comment nayo? Comme on a Lévi Vino, chanteur ténoriste. Ok, Lévi. Et au Kabola Mawana, président Didier Lacoste. Sangwane Mawa, vous avez dit Sangwana Mawa, puis nous écoutons surtout avec notre répétition. Nous répétons que va bien venir le président la biso. Babité la ministre neza maman papa na maman ya Robin na ya Didier Lacoste adaye. Net cela biso passe net président ta 4 répétition la mort répéter souhaiter. Donc attaquer net cela qui est bien té. OK, conseil ko pesa na Didier Lacoste ou abungisi maman na ye. Bon, conseil na pesa ya ndele biso surtout. Sinon tu to mabele to zonga mabele. Nzambe nem ta sala biso pe mto alongola pe molimo la biso. Ok. Étant qu'artiste, Nalingi, oh les lara moi mon ken aloe mon n'engezala toujours. Bon, il to servir tant que ya célèbre bilo ke belé dans la wenge, to ka bilo na te. He bonga koya bisanga sekolinga kanga te Krisa molona o. Hokoyoka emema kanana Olivier Amisi. Charlie na Londres, osilisa bangana nyoso ya Paris, onyokoloko so ya konda o. Nene masela side shikuyena, heya. Célèbre bien nati bambote tout la ville en Didé bambote tout la ville en di basket asada la kini ah bambote la ville en Didé nzongo bambote tout la ville en di basket talaka mo konzabile le tout azala et ça la biso bien. Ok, merci Zaki Bongo artiste ya Robin Mondibou ngalo bara toujours moninga malamu ba bakena tango pasi R Lacoste Koufeli artiste to monde na ye ne moninga malamu ndenge zara toujours bon oyo ya yosiko ya raté pour nani Ariango moninga Koufeli ya raté pour nani Ariango yo ye kola ko kabola mawana batu ezara vraiment malamu on ba toujours bilenga boye ba information boye ezara toujours na www.info16.com on a bien le Donald Trump ba site nyonso le boy ka ba site nyonso on a bien ngo Ariango soko s'abonner kité qui n'est ko s'abonner ba site nyonso ya louf Ariango kangango déjà pour le Donald Trump ba site nyonso www.info16.com est déjà toujours tambo ndengezara toujours merci. Oyo consoler Didier Lacoste yebisa biso sango wana liwa ya mama ya Didier Lacoste comme la ki ondengeni vraiment na fandi kaka na mona boye elinga TV ke mama Lacoste akofi vraiment ça nga pas sito na mama wa moboti mama na biso kaza na makasi akofi bonga mama na nga pa akofi ça nga ekwa akufa ça nga pas si makasi tant que amoninga na ngai to banda na epe musique na bayolo kala balagama baba na Suisse vraiment pas wana ya monike ça nga bien te ba monike na ye na epe na mouvement ngana lobeso to beta poto ka bolata mwa mawana OK bozala na e groupe moko wengi musique maison mère beaucoup fait la maman et ça perte moko énorme conseil ko pesa na Didier Lacoste na yo kide bozala ke Didier Lacoste na kata maison mère beaucoup fait la maman et ça perte moko ya munene mais na conseil ko pesa na Didier Lacoste
ça va conseil na pesa que aza mobali. Aza mobali. Aza déjà na groupe. Mama abota biso akoli eza mokano nzambe. Nzamba bengi akene. Biso peto okufa. Lobi peto okende. Mutu moko atika la seko azate. Laka ke atika la courage. Aza na courage ebele. Pona baleki o batika na sima. Pona famille. Aza la mobali. Aza déjà leader. Atika ka leader. Libela. Aza na makasi ya koluka. Mawele ka mingite. Eza nzela biso tu. Biso soto okende. Unga na opesa ikaka. La course place vous allez courage aux mobali. Maman Kei, lobi pe biso do kendaka, bana na biso pe ba okenda. Ça va, ils allient toko pe sanzambe fortité. Pona ngai na pesa ga ba courage belé. Courage. Okay, merci Coréen. Merci beaucoup. Les condoléances mingi pour la course. Talaka ndetoye. Na ki bandaka photo beta. On a okabola mawana ye. Ma place azaka courage belé. On a beaucoup de Coréens. Azalaki moko ya groupe no musique à maison mère. Actuellement ça c'est la maison mère. Alors lui elle est un mot très important. Ayeko kabola mawa na moninga na ye DJ Lacoste. Liwe zanza na biso nyonso. Ninga zaka toujours courage DJ Lacoste. Merci. Il m'avait servi l'amour et Zalaki a provisoire. Moli monanga yo mema, moli monanga yo mema, pena kore trouver yo ali. Dini we
Edi kwepena tomi Ezama miliki Moyo mwana melaka Diference na mondo ya la mama Oza simbe neti mama Oza mpepe neti yawa Olikuna na mama zona Chisa mukana na sabano Koko de koste Elga Ona bebele Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan.